Bonsoir peuple congolais, bonsoir place où vous allez connaître na ngonga o na pesi bino mbote. Toye juste kotalisa bino to kolobala bino. Est-ce que vraiment moto za ko gouverner ville ya Kinshasa? Aza moto solo to ezande démon oyo diable atindela kibiso po a diriger ville ya Kinshasa. Parce que nyonso oyo azo sala tozo comprendre yango ata mokete. Kinshasa, Bopeto eza place ni salité etondi partout. Kini centre, kulbakute po mabulu etondi Kinshasa mobimba. Atikite, ake abuki marché central, soit des que tozo tonga marché moderne. Banda zando ebukana, place mabote bandaki kobika, ti lelo ata misala moko esalema kuna ezalite. Na nyonso to wana toyebi ke misolo deja to mbongo ebima deja, me mbongo wana place ekenda eyebani te. Moto oyo ako inquiété ngobila azali te. Ba député provinciaux musala na bino eza nini? Rôle na bino ezali nini? Boyebisa biso. Pourquoi bozali ko contrôler ngobila te? Et puis ngobila atiki bongo te. Et puis na ba projet nyonso oyo alansaka mbongo ebimaka, mais misala sur le terrain emona na raté. Et puis mbongo wana oyo ebimaka esalaka musala nini réellement? Na ngai na bino toyebi yango te. Olie atika bongo atiki te. Ayeli biso lisusu awawa métro kin alingi ata métro na ville ya Kinshasa. Na ebite metro oyo ya lingi ata na ba etidi nini oyo ye asali, et puis na courant nini oyo ye alingi atela metro na Kinshasa. Na ebite metro wana ekosala na bakoni, metro wana ekosala na makala, to metro wana ekosala na bapile. Na ebite nyonso tuna eza nini po kaka ke mbongo ebima, po bazwa mbongo wana bakabola comme d'habitude ndenge ba mesana. Ngobila aza vraiment incompétent na niveau 000. Aza vraiment incompétent na bandeli yango ke ngobila oza incompétent na niveau 0. Merci beaucoup. En tout cas, ma projet, premièrement d'abord ma projet au Bolobaka et c'est réalisé raté. Ozosa makamoko ndambu simbotiki lorsque mon ke koto ba bimisi mbongo pona projet tiki bon bimisi mbongo pona projet tiki ma bosa musana bino sérieux bonika botonza ba poche na bino. Et voilà, eza association mobimba nde bosa eza na président Félix eza donc eza association. Comment ça fait que muto bisa ba projet si la raté, et puis ba projet on zo bimisa yanda bunda tikara bo Kinshasa Bopeto tala Kinshasa te eza sikoyo Kinshasa centre Kinshasa za ba trou ebele ya ba dégâts zo sala manakine nikola ba trou et tout sikoyo otiki wana okendaki sous na marché central, marché o ba mama ba bi ezo bikisa ba bote ebele, ezo bikisa mabuta ebele ya bato. Mon moins bosali nini bo bloquer kota marché kuna, bo tiki kota marché oye sous kota métro. Siko métro ngoto nga to comprendre etambo la nzela ni na nzela ki mais bon bo créer ba dégâts ou quoi. Bo tiki no na nzela to tiki no ba nzela na couronne na moyen nini métro bongara espace tango moko nzela na ngomoko. Train kutu ya pamba ba train vanda wana ba train vanda na bolobelaka te loko te. Siko na minute yo bolingo komisa sous métro na ebite bolinga bo créer nini bo sala o essentiel to ke na essentiel to za sous na makambu te ya ba biloko ezanga ba makambu ezanga ba importance et tout. Non, to za la posa la ngote. Félix telema po oloba makambu nyonso to esila s'il te plaît. Zalo mon autorité qui président. Zamo l'autorité qui président.
projet yo moni kobanda na kino banda no ba saute mouton ni déjà mona okei na modèle obimi quand même nzela et pourtant ba saute mouton za so koti nzela ko bima nzela mususu ba saute mouton za bongo mais c'est ko ba komi su bolongo na ba saute mouton bokomi na nini na métro sur le métro on etembo la moyenne na capacité ni bosa makambo est essentiel ba maman ba komo vivre même na ba mbongo ba Paris foot maman azo vivre na mbongo ba Paris foot ben pourquoi mboka eke musika ata mboka ngo ekufaki ndo olobaki mais loko sekusango quand même so zali na amour ya Congo zali na amour ya drapeau olingaka il faut kosekusango tozala posa makambo eza inutile te tozala posa ba essentiel maintenant merci toko partager na bino o toko partager na bino o eza makanisi na biso et selon de tomona mboka na biso ezokende voilà pourquoi toyaki mpona kopartager na bino merci beaucoup ata babengani biso na propre mboka biso tokosamusana na biso te mais mwana mosika tokomisa message merci.